na stade des martyrs bay barage ndeza wana déjà biloko tout wana o boyoka yoka biloko tout na sepelisa bino wana donc na boyoka ngo sikondo touro penza ya mobimba ya fara na gali bolo ozongomban le jour on te kobenga ye papa chocolat. Oh musambadile baba wanyeye musambadile musambadile wo musambadile ale papa Colline bombo stade des martyrs sko ya samedi onde en tout cas eloko ko salama na salimati les événements mo donc na lotaki ndoto mo we arc-en-ciel e obimalobi na ebité soki za nzambe mutalaki singa me na lotaki yango de na ndoto mais na ebisho le monde retiendra quelque chose de faire rigola place on est que tonda batu musuba yoka ndule libanda pour ça patrimoine national mudalinga beta zokombwane donc ça événement moko boye batu ba ratete mukari mukabosa kiti mwasi momo ya mbongo azaka na Belgique makiti donc pour na mambo plein coup mambo plein ko lobela noté wana ça biso puto yozo ngo déjà net rediffusion auto to beta pas na biso déjà to déjà que stade tonda ina ngo déjà donc wana to sala kaka formalité batu batala kaka samedi wana mba moko atomati wana babani mba moko yoka ba déposer vos armes est-ce que ba peser place wana ko tourner est-ce que ba peser plein de gens qui pas d'outil azamuta plein wa bandango bo petit ti lelo asala ba plein so sana zona mpia kate ba goloa baza belé ko le stade de martyr wana na ba refouler kutu garçon suisse médecine oyebisa national golf aux États-Unis oyebisa Manix Mabina Kistope oyebisa honnête ele oyebisa Milano audace oyebisa Voilà, merci d'avoir internaute tout beau partout dans le monde à travers Concept TV, votre chaîne Alex Ngandou. Mon amour, les Benjamin de la presse, mon maman, votre domestique. Nous allons toujours pour nous recevoir nos boulots. Nous avons constaté des jeunes attaques qui n'ont Tozabongo na répétition ya faire rigoler Jésus de nuances au apia bengisi ba mourir tu ya bonne musique ba gauloise pour na week-end au samedi le 24 juin na stade de Martyr alors to kitaki wana pour nous remettre un peu au solo na ba musicien ko ba moral nini bazana ngo de ba façon ni ba motiver pour nous sepel ça ba mourir ya bonne musique ceux qui na même langage na mutana simabilili ghost di Kambala zwakanga déjà Ferrari bonjour bon retour au pays. Bonjour, merci beaucoup mon frère. Merci. Santé ni nos amours fatigués. Stade de Bang ça. Non, stade de Bang ça plutôt comment. Stade où tu es motivé plutôt de concert bien à Gito comme à Kashindengwana. Donc tout ça calme. États-Unis, vite fait parce qu'il y a vraiment pleine préparation et les Kindéni. Ouais, stade les Kindéni on bien. Donc il y a des concerts nationaux de Con Square. Tout je fais séjour on a besoin de profiter de Maki, besoin de toyer. Donc ça moi quelques révisions pour un stade de Martyr bientôt là. Après batin belé fait rigola na jet set pena bokenda rapport toté boyoke États-Unis. Constant ni no salaki na États-Unis kuna pour la musique na biso Congo. Musique à Congo ça toujours au top hein. Musique à Congo ça toujours au top ba linga yango. Voilà. Alors na bato baloba ke musique à Congo kita. Kita na hote. Bato ba bi musique yango tende mutu basa ba kosa ke kita ta musique ça normal. Ouais. Aujourd'hui là, Kalamingi te bobeta stade de Martyr. État d'esprit nino ana au stade de Martyr. Mais état d'esprit ça positif parce que bientôt là on va faire des choses tout comme sur photo ça makamnenge ça voilà il beta rumba beta tous les styles de musique donc stade aux ala pena tomber quoi. Musique est vraiment bien. Stade aux ala tomber tout au congolais qui no monde ba stade au beta ma différence nini au bino par rapport au stade de Betama et Betamaki. La différence, c'est ça, surprise. Vous sentez on a stade que ça c'est différent. C'est différent pour sentir on a stade.
particulièrement yo Ferrari nini oyo il faut ba fan na yo o balinga ko bazele pa na oyo pesa na stade bakozelaka paro Ferrari asalaka wana mosala na ye yango bokozwa donc voilà. Stade Martyr boki obeta concert mais na ndenge biso bakinois tomonta en plein 80 000 places na se wana 120 000 places plein de gens qui pas dauti azamuta plein wa bandango bo petit ti lelo asalaka ba plein so sana zona mpiaka te ba gaulois baza belé koleka Stade Martyr wana na ba refoulé kutu et refoulé. Merci beaucoup. Retenir en voilà Tikao parce que bois en pleine répétition tomoni retour ya ba frère na o batikara jet mota moulay entre autres le rôle là-bas Mao bazongi retour na bona mouvement et salionde c'est un plaisir au cas na betarat maman za monsieur au cas azoma problème c'est quoi zongi ce n'est pas un problème on est ensemble quoi lancer message na ba fanatique na yo et puis sur la quelques dédicaces to kabonano déjà parce que ouais na pesi merci mingi na ba gaulois tout ba gladiateur ba mbote merci beaucoup na soutien na bino au moins sika beaucoup ici merci vraiment ta niveau toké na bango donc stade wana nombre na bino na yebike eza belé par rapport à Stade Martyr mais to gelango pe to kalemango kitoko ndo le betamo avec Jésus de Niance Motoyambo Jésus bien apesi mbote na Mbimba Lix ya mère ani Mbimba na pesi John Muntandu bambote na pesi mère Salon José de Londres Mambo pardon Salon José Mampoya de Londres Mambo bambote na pesi bambote na batutu balingaka ngai na pesi pe JP Mindia le manager Fantomas big manager na pesi monsieur Daniel Boudjiri bambote na pesi Genebola bambote Titi Wonga oya Pembe Cheron na pesi bambote na batutu na pesi Fabrice Lolema mokonzi Bakar bambote Charlie Lapage grand prêtre venanga papi Jonkumu le king bambote na batutu balingaka ngai bambote na bino badino falanga ba Frank Lukeba de nouvelles marques toujours idéologie Enrique Sekera ba bon séjour na kin merci mingi voilà merci beaucoup Mao Tchetchoun bonjour bonjour Golf donc bonjour pe na ba fanatique nyonso bazotala biso partout ba amoureux ya bonne musique na ba gauloises ba gladiateur nyonso ainsi que ba maromètre nyonso na partout dans le monde boni santé santé ka ndozo mona ngai na ba lich na ngazara moi rai na ngai ya Versas mon coton na ngai ya Libaya toujours pembeni ya le padre Ferregola donc à l'aise lobi ke Mao bungi tamulai na ba répétition za la raté au monde na raté ba koya ki mawazo kende maison mère et simbité qu'est-ce qui s'est passé beta na li solo parce que na ba ki na solo na bino neto ba esprit nenge bo motivé pour na concert mais yo pe na il faut na kango mwandambo beta na li solo avant na bandango na opesa nanu mbote na makasi nanu na ve na nga le padre Ferregola wana vie na nga donc wana vie na nga na pesi na bambote mingi pa na ye mawa kende pa ite soki ngai na longwe na orchestre lokola jet set directement il faut boye bango na ba TV bo comprendre que mawa za lisusu te et puis ndengo tangi kombo orchestre wana lobi niti maison mère ngai so na ke maison mère directement il faut ngonga il faut beta makelele il faut beta ba boyo matso pour ça ba test ba fina même pas au contraire kuna mona kuna ba rapper ba pour ça ba chanteur pe ya ba couleur na ngai pe rien même pas nga nazali na parler par rapport à santé nazali na mo repos médical mo boye na kati ya mouvement au sein du groupe ba ebiango na repos médical mais na lingaki pété ko loba yango pe pour mokileza na ba ndenge belé et puis na auto kufela maman na ngai ma pauvre maman Godé qui sala auto kufa donc nazali na mo ba dossier mo boye senga pena na zona mo repos mo boye mais toujours en restant gaulois ya tongo ya libela oyo ba fanatique ba yebi donc voilà
Ah yo zongeli ba répétition santé zonia forme otsaki bande kone belé le roi ba telele bazaki wana bazo bosser fort ba Ferrari bazala ki wana sko a ozongi ndo zongeli ba répétition yona bango moral indeneske ba yambio na sengoto ba ta maongo kenda kina uki ba pota zongeli solo ba mbriye ba ya tebwe nga naza bitter nga babenga nga bitter 10 à match comprendre bango tu wana baza ba collègue ya musala mais nga naza doyen na bango par rapport à boulot ya mouvement naza doyen na bango et puis à part par rapport à doyen naza isusu na level ya litalaka nga na beta ba muchele koka ya mwana mama pesa sai nalingi na yoke na beta ba zoto nanga motema nanga mama kimo na beta ba oyo ki kuna baleli kuna babomi batwe masasi bakobetaka na bato kan baza ba collègue nanga boulot mais na level nga za moi supérieur oui moi level koleka par rapport ya boulot par les kino batelele ba Ferrari les ki bona la level à boulot non mais la level à boulot par rapport à boulot na leki na moi level moi likolo par rapport mais na boulot toza ba collègue ya compagnie moko bayaki baki okutanga na boulot na compagnie na yamba bango pe bien lelo bazana bazo émerger ba biso nde toza okotsa bango ba chantant bayaki tango ayebi na banzembo te sonde to kotsa bango ba chant donc rien à voir na ba biloko wana ngai ezaka nde boulot ngai yemba Congo yemba ne na Congo Kinshasa yemba donc Congo yemba nde voilà samedi le 24 juin, Stade des Martyrs. Et bangi sote. Stade des Martyrs, il y a samedi onde. En tout cas, il y a salama na salimati. Les événements donc na lotaki ndoto mo arc-en-ciel e obimalobi. Na ebité soki za nzambe mutalaki singa me na lotaki yango de na ndoto. Mais na ebisho le monde retiendra quelque chose de Ferregola, mon boss. Donc le samedi, banangaba, poto eza de na kisasa. Poto eza kisasa na biso mobilisé. Nga déjà lundi na Top Congo na landa ibabi plus de 90 000 billets vendus. 90 000 mais talara Stade des Martyrs eza sur na 40 50 000 places comme ça machin. 80 likolo na c'est ceux qui ba pesi ndek to na ba 20 000. Ah, mais lundi, ok, c'est plus de 90 combien de billets déjà vendus. Mais ce que Tito comme samedi, dégâts. Donc le monde retiendra quelque chose dans l'événement isolé. Pour un concert historique vraiment. Pour ça, Tali, donc bino boabat bossela des réseaux sociaux, na minicho internet est bloqué sur Ferregola. Tout martyr. Na nguto koti dynastie. 24 ba te belé bati mabaya. Mabaya pour le concert. Oui, rançon robeta le 24 juin. Didier Lacoste was frère il a fait Ferregola bazane na miwenge maison mère il peut libaya le 24 juin. Ban c'est noté ba mabaya nandi ba mibatupe ba tchétché ba date sa ba concert. Non, bonne chance na bango mais biso to betande grand libulu. Biso to betande grand libulu. Ezalora to beta donc likambo level kandi na otolo banwa. Biso betande tomsuna nini mais biso to beta Stade des Martyrs. Stade des Martyrs. Donc ça rien à voir kutuna makamwana. Rien à voir na makamwana. Ba Stade de Betama. Totala kiango depuis l'année passée ba Stade de Betama ki bino bo beta samedi a et loro nini obo rapporter ya sika par rapport à ba Stade o to Betama o to mona kité. Na pe sinon mbote pa masa nanga Neves Nzundu garçon na ba Turquie wana pe c'est sous bambote place aza. Bon eloko mo o biso to ya na ngwesu mingi o eza mingi eza na nini chant. Moi ba Stade des Martyrs et betami nango mais Stade des Martyrs il y a chant penza que il y a un chanteur qui chante. Bon to zu ango te ba vena biso ya wenge ba koko na biso ya wenge ba sala ki ango. Po bango ba sala déjà ba biloko wana. Mais
ezalaki sous na capacité au basala quitté à l'époque on a pour bavie si pe bakoli ba corps vocal les sundenge ezalaki monde wanté mais basaki fort ya makasi ya présenter biso iloko munene na stade des martyrs mais ce que ya mbalo ezasco stade OK non stade ya champ il y a eu aussi hérité Watanabe Fali pour pas beta qui pe na stade rien à voir ngana biso ndeza likambo champ muto babengaka le capitaine de la rumba congolaise. Oh papa Wemba batikela mokitani c'est fait rigola Congo Daju to mona Daju a grand la musique na biso Daju benga Fali pour pas capter la musique congolaise yosko ndingo zana olingo memanga na polémique mobe mais ngasko na ngina polémique wante na minicho na posa na OK martyr nanto betango samedi masolo na ozolo bananga na ibindeni na ko décortiquer yango bien na to bandino pe ba seria wacha uko alama ya umoja elembo ya boka hein c'est na zong sur la série on a au moins pe na ko décortiquer yango bien mais na minute to on focaliser na stade des martyrs. Voilà, merci beaucoup Mao Tchetu Nabig après stade des martyrs to zoté en solo lebele ba boko retenir nini ba otala yo ba to boko retenir nini pour na samedi et puis ba dédicace na to Kabon. Non bah en tout cas le 24 na stade des martyrs ba barage ndeza on a déjà biloko tuwana o boyoka yoka biloko to na sepelisa bino wana donc na boyoka ngo seconde tour penza ya mobimba ya fara na gali bolo na SDM na stade des martyrs donc ba mbote mingi epa ya madame nangai Lauriane Mbemba Malolo mama ba Jaiden na Darel et puis na pesi ba mbote su mingi epa ya vie na biso ya Chirigola Didier Chombo Petit Jésus Neves Nzundu encore garçon yo penza voilà pour les moments to sugino wana martyr base là après martyr to soleil sou bien. Merci beaucoup. OK. Guy Bokopo le coup d'air à raté donc babi depuis la Chine on t'a la biso nok miget drum la Chine ba on t'a la biso mona Congo. Bonjour obike biso bonne année bandi. Oh. Na biso bonne année bandi. Do na biso bonne année bandi. Omoni ke poto ekiti na Congo. Donc to na événement mondial. Kushinyo sa monde eza awa pona samedi. Dona biso ba mavu mavinga baza ba pichu dikanda baza puis banani so baza ba cartouche katanga Jonas Kalambai baza ba mavu mavinga baza puis banani bato belé ba kiti mais apparemment bato belé na moni mais yo ndependa ora pena na sengo pona stade des martyrs malgré ba sengo zaka pona caméra to obanga PCC te ngai omoni ngaza fils ni naza mwana Jésus de Niance biso to Jésus a besindisa biso déjà na ba stade omoni premier concert na biso ezalaka na municipal ya Bandal donc a Bandal déjà ko former biso déjà na ba stade moko boya mike municipal après memaka biso siko na Brazzaville na Fespam zo comprendre donc ngamona Congo naza sous na crainte susu ya publicité zo comprendre donc naza sous na crainte ya publicité biso to message déjà to mona public ta na zo bwaka ya mado zo niku na luketo do na zo bwaka musambadile papa wanye musambadile ye ale papa Coline bombo bakobenga papa chocolat jour ngo to ko bengi papa chocolat. Ah bon? Comment on a changé? Malgré le que ba message ça nous déjà na ba stade on a beta ke ba stade mo ba public ben nous a pendé belité par rapport à martyr ils a 80 000 places ceux qui ba PC espace à pelouse to comme on a 120 000 places. Est-ce que retourne de logo on a parce que to na Congo na biso na kin to mo ke stade de martyr na ba concert pour na plein nan musique ba mo talon sigma ba mo talon plein affaire à plein on a on 80 000 places on a déjà biso to mi kokisi la yango déjà ko to soki semaine on a kuna 80 000 places on a déjà ba billet déjà tekama déjà so tuni Paul Munta webisa yo do ba billet on a déjà se metekama là déjà to zaki na Padu Mayemba Padu Mayalos to zaki na tosha na Paul Muntu atali déjà ba billet emitekama là déjà ba espace on a yo zoloba donc osiko ya se wana poto kokisa 120 000 yango Jésus akotia kutuna ba bafle libanda poto ça déjà sûr que place on est tonda batu musuba yo kandule libanda pour ça patrimoine national mudalinga beta. Zokombwan donc ça événement moko boye batu ba ratete mukari mukabosa kiti moi si momo ya mbongo azaka na Belgique ma kiti donc pour na mambo plein coup mambo plein ko lobela note wana ça biso puto yo zo ngo déjà net rediffusion auto to beta pas na biso déjà to déjà que stade tonda ina ngo déjà donc wana to sala ka formalité
bato batala kaka samedi wana mbaa moko atomati wana babandi mbaa moko yoka ba déposer vos armes. Est-ce que ba peser place wana ko tourner, est-ce que ba peser ozo comprendre. Mais mon Congo tout monde ba stade utu ko betama ba stade betami belé bino bo beta samedi et loro nino boya nango ya sika par rapport à ba stade ndé total ki bande ko artiste na biso Congo pe ne ba betaki. Bon stade zana ngo stade stade zana ngo wana de zana ngo wana donc bato bazoleka siko mutu alinga kota wana Jésus avant Jésus leka wana pape nanu mutu aleka ki wana ebon papa aleka ki wana pona ko boma ba ko sokola terrain ba makila elongwa bani po biso manka d'homme ezalati do perte d'homme ezalati ndenge bouti na ndako na bino boyevma dadi together Paul Muntu boye to chaplis ndenge boyelaki ndenge bokozongela manka d'homme ezalati zongombwana donc différence ngone ezala puis nuance est-ce que nuance ezalaka do leader moko koyemba na autotinte et puis nini eleka wana Jésus nenga kumbela bana na ye toza leader moko o azaneti ba leader mususu te bazaka zana bana neme bana bazaneti ba mbiso obi aquarium ba mbiso ya aquarium do zomuna oneti mbisi mais kotala boye mbisi te biso donc Jésus toza na leader moko o a partager ka je biso na Kongo to lubaka vo bakidi dimpa zenga ntini vana kwa nkwako donc tona leader wana siko mutasala ka mama ndengwana soka zwilipa akataka yangona luba na Kikongo siko na luba ngona lingala soka zwilipa akataka ndambu apesi muninga donc fo bakidi dimpa zenga ntini vana kwa nkwako ozongombani le jour ngo to kubenga ye papa chocolat oh musambadile baba wanyeye musambadile musambadile wo musambadile ale papa Colline bombo bako benga papa chocolat prophète de Niles Tolandi prophète de Niles prophète de la nation lobby ceux qui fait alinga ça la plein akino lukai na bito ke lobani par rapport à lobani oh pona nini ceux qui fait alinga ça la plein que lukai prophète de Niles prophète de la nation oh yene mutala directeur ya martyr yam so na secret à plein copé ça faire ba prière me faire ego la sali po. Bon, pasteur azana mamone ya église, Jésus azana mamone ya oyemba donc Jésus a patrimoine ya mambo oyemba. Pasteur azana mamone ya église donc azape pasteur azana makambo na ye ko andeka na lobele biso siko to bengisa bagolwa na bagolwa d'abord. Po bagolwa balakisaka déjà ndenge ni martyr wana ke tonda na arrivé kaka Jésus tango komaka. Mon frère na moni kutu déjà instrument kuna zobeta beta. Voilà, tu vas retenir nini tout ça. Tu vas retenir ba yana pesaka namba na nga parfois batu musuwa ko benga nga sona lobi mabe ba conseil ngai numéro na nga 00243 89 61 60 485 bo benga bo comprendre omoni même équipe nationale so kelinge beta match ezalaka bazwaka ba pro na ba loko ba mélanger bango ya omoni biso orchestre na biso mélange moko eza ba américain ba européen ozo comprendre pardon mon Congo to ka bonon des gens qui ne répètent yoza fils et premier fils mais ba ke bazu ba frère no ba ya na simano mto boko yo mto yamba bango mais yo kete ça la opacité que Jésus asala ndeni omoni Jésus asala ka mutu nyonso foyer bana na kati ya mouvement ozo comprendre donc tango memaka biso na ba ya madonna na ba Paris ezaki tout to kendaki to yaki yango siko amemi pe batu musu do Jésus azalaka te ke o funso ayebani te lubelo ayebani te doualo ayebani te do asalaka mutu tu ayebana donc biso to ça déjà exemple to kendaki to ye bana mai pe bakei ba ye siko to beta na ba martyr donc eloko moko te zawana parfois net ya polémique eloko soto sisi martyr obi soto ke wapi wana à suivre bango bamibengaka le premier le padre lobaka na yete ata balobi biloba toyebi ke bayuma bamvidakala ya kolankima we asalaka likango nanga c'est le passé wana boya na stade wana cri wana tobenga ngo cri stade ozo moi c'est le passé le temps na kotinda kaka oh azalaka makasi na kala c'est le passé oh te botaka ne bana mibale c'est le passé oh azalaka na succès na kala c'est le passé donc c'est le passé boya boyoka c'est le passé hein Guilhem Ayindu maneke de Paris ayebi ba makambo donc tout ça na biso en forme tout ça en forme moninga te
omoni mwana kongo te donc bonne année biso bandaki déjà ozombwana allez baba koline baba kobenga baba chocolat merci beaucoup. Voilà, merci na internaute tout au vraiment vers la fin. Il y a une émission absolue Lelo qui vraiment spéciale émission Moroto Kita qui vraiment sur le terrain place doit faire rigoler répéter. Vous avez quelques interviews ba musiciens ba zavena déterminés motivés pour na kobeta stade de martyr ba fanatique ba mourir bonne musique devoir etkali abino bo kende soutenir artiste faire rigoler le 24 juin samedi au stade de martyr. Encore merci na ba toutou. Vous avez vraiment tant la biso vous partager émission vous s'abonner ba commentaire et ça la biso bien merci infiniment na président Jacques depuis Evry au la biso. Merci na Romi Missimi chef du gouvernement là biso na Moni Bongo sous Migat tout maintenant depuis la Chine. Boutique d'habillement dame bijoux molato na kanda kanda A2 sur Kasavubu ozapena mobimba ba vrai nana ba maman tout batantina poa bokende kuna ozapena bilamba ya qualité ya marque na bijoux molato sur kanda kanda A2 référence ex Lambert de Paris référence ex Lambert de Paris ngaki manga et bongo pona bana mibali tout pona rolata chic kolata soin propre tokuta na bongo na méga top sur Inza A63 sur Kasavubu wana boza mobimbe papa Blaise Micho kende okute sous boutique d'habillement méga top na Nyangwe numéro 197 référence à Ré Major. Merci na batutu balinganga junior munga la prêtre Ota la biso Seije Kwikumbi Hollande biso. Merci infiniment na Nancy Dumba la reine de plus 33 mauvais papi moka na la carte qui gagne Bajo Bazia na Lumbashi Jojo Cheni Awada Station Express na moni lisusu nani na bosani nani Nathalie Ramazani Mwasi Nzambe Mama na Maela Onia Motema président William Ikona mère double big dédicace na merci na batutu au vraiment ba soutenir ngai Jérémy Nzaz la foudre Ati Mwamba Jomila depuis Dubaï Ota la biso merci infiniment na batutu boza tellement belé président Liwelos Sabawelos Roli quoi traquer sur traitement du prophète Jésus merci à toi Gloire Maya la Mayalos un bon tonton big dédicace nous boit tellement belé Alex Ngandem ne vous met trop pour partager vidéo on se retrouve à la prochaine ciao. Joubeleza garçon suisse Mérisi Dani Lasconi Mobutu Oyebisa National Golf aux États-Unis Oyebisa Manix et Mabina Christophe Oyebisa on était les Oyebisa Milano Audace Oyebisa Oyo yebi na mabima na mama no